yoka vandi wana na batisango bien po ozo répondre nga ndenge na olobela te na lobi boye osala toucher jouer oyemba na héritier azalaka susu te un jour soki bokutani na bamikolo eza koya nsima est ce que bokoki lisusu koyemba nzembo oyo ensemble na ndenge ebimela na support commercial? Parce que nous tenons sur les lois comme na internet, c'est comme facile partout, donc je vais comprendre. Mais ils ont évolué bien, na moni allure yango ezo kende et puis direction on dit moi nezui eza direction moko ya qui peut ici la té pendant 6 mois ou 3 mois de banzembo ebele kendaka. Yango pena donc ndenge lelo terme mona zoko na Kinshasa bazo ba umela donc ils ont umela pena donc ils ont umela pena vraiment en tout cas na lobi ko pambate parce que toki Angola nous avons un sentiment et puis plaisir moi komona ke bana Angola basenga nzembo na ya kosenga malgré zalaki na répertoire te mais basengi yango bango moke bazana posa nango donc on comprenait que vraiment bayoka yango basepela nango et puis ils ont ba valeur au batu bakokoki kosenga yango quoi voilà. Est-ce que c'est la promotion de la Wenge Musique à Maison Mère est un secret? Dépend de la kana mutu na mutu ndenge yazo azana conception na ye ya promotion parce que promotion générale basalaka baye bapesi ba dispatcher pardon ba DVD na différentes chaînes mais siko mutuna mutu siko entre ba artistes au bazana ba piste ba œuvre na kati muna mutu siko za na stratégie personnelle ya ye ya kotala na ndenge nini azokmemela ngo comment est-ce que yako sala pona ko chango coup de pouce quoi. Alors si on a posé une question autant sur Boya Menalina yeba est-ce vrai que ba pour la rabino période de promotion tout est pour la période de promotion là, non, je crois pas. Donc je sais pas, peut-être au quoi apprendre là quelque chose, mais il y a un qui est ancien moi à Maison Mère à lobby à longue parce que période bandant pour la promotion il y a la guité. Donc il fallait la la promotion de mon journée. Yo zela ina nyaband. Oh, zela mutute. Na zela pe mutute pour na sala ni na ngaiza. Naza na conception ya ngai. Naza na ndenge nga na moni la makambu. Et puis naza na ndenge pe nga na sala makambu na nga. Donc nazela ka mutute. Na sala plus d'instinct na nga ndenge zoti na nga na sala quelque chose. Nazela na ngai te nazozela pété quoi. Donc voilà, nazozela te. Parce que je crois que ça fait déjà presque une année passée où on a bandé à Kolobela Nzembo. On a fait déjà promotion à Kolobela ok. Basi la bakoloka Nzembo moko touché jouer. Et quand l'album est bimagina il y a bandé la promotion. À tout seigneur tout honneur. Bandé pas mon collègue mouvement. Le roi de la forêt. Oui. Mais c'est normal, c'est normal. Et après il va y tourner. Mais en fait on a évité en tout cas pour nous il y a après tour en année là moi je sais pas. Mais la indica que non directeur de la production la biso il y a qui n'a pas CD à dispatcher il y a orchestre banzembo bandiko leka banzembo bandiko d'accord banzembo bandiko leka to ta te weyo pour continuer pour leka mais on linga ko leka ezala etiki message ezala ya leka pena ya leka tene to lo linga la ko leka eki sans message c'est mon eza que nzembo wana eza o leka kate leki eki ya mona lelo grand frère na ko ebisa yo ça fait presque une année album wana bimi mais peut-être si au consulter peut-être ba confrère ou ba bande comme sous oyo ba mourir ya bonne musique ba oyebisa ok ba komi plus na posa koloba nanga ki pona nini ozo accélérer promotion en ate
mais c'est là que moko ya ba stratégie nanga ya botala ke lelo tozo sala banzembo belé artiste belé surtout la génération où tozali voire même peut-être la génération précédente au moment là que nzembo zo sala nga 3 mois et leki na ngo donc zo mona donc o yo ba sota pour ça ko yo kamote parce que message na ba fond o za na nzembo normalement il faut ezala na ba maloba moko ba adage moko za ke moto ko vanda bani ko lwa ko étudiant ngo banda lendi tina même moto pona ni aloba boy na nzembo no za bon si ezana makambo ebele na kati wana mais lorsque tu lui pendant que tu as nzembo to banda ko décortiquer yango phrase par phrase ou mot par mot ou comment on a que tu peux constituer même livre mon il y a 500 pages. Comment noter? Ingénieur Benjamin Luyele, faisons plaisir à tous les téléspectateurs et pensons également na bandegoni sur Dabiso. Là, je pense à Bienvenue Kamba Apocalypse 22 qui nous suit depuis Paris et je pense également à Majoli Kamba. On a éprouvé au moment d'ailleurs la semaine dernière et nous pensons également à Bosokito Pondanchala qui nous suit également depuis l'Angola et sans oublier la source et son. Na boito kota na ba détail belé o tam su yo me la pema me na boito kota o na kanga ki monter. On a manini juste pour la carte ozo évoquer ba loi d'italien, ozo évoquer bolingo, ozo évoquer approche, ozo évoquer le bleu belé. Le message clé c'est quoi? Message clé ezalaki plus bolingo moko faut ozala sûr et puis fidèle et puis faut koyeba eloko olingo sala parce que lelo na vie na biso batu mosusu bazalaka alingi mwasi mpona kitoko moto mosusu alingi mwasi peut-être mpo amoni kaka atalaki na nsima mokongo moto mosusu alingaki mobali mpo amoni mobali aza na mwa moyen mais ayebaki kopona te yango nalobaki ke touche jouer omoni dame déjà so batie match tozobeta match ya touche jouer faut kozala vraiment la précision et puis kozala vraiment déterminé na pion oyo ozotouche mpona oyeba ndenge nazotindika yango awa moto akokanginga na mbala moko te peut-être nazobeta ye soki aose kobeta wana lamu na otobole miso na koti dame donc pour dire quoi eza kaka sens moko ya fidélité mais j'ai pas voulu que nazala un peu focaliser seulement kaka na bamaloba moko boye mpe bamonotonie ya bamaloba nalingai mpe nazomwa badage moko ebele oyo ekozala ke soki nzembo wana baetale yango boye même devant bajury nazala na baargument na makambo nyonso bakotuna me mpo na nini oloba boye nameki kolimbola mwa moke eza neti mere alobi ke non logique ya bowumbu te ozwi mwasi nozolespecte na ndenge nyonso olobaki non ndenge eza boye non moi je quitte à 20h dans mon boulot embouteillage ezalaka na bakote ya kitambo mpona mata banini mare acomprena mais soki nde boulot esilaka nango 16h embouteillage wana ezalaka ere ozalaka peut-être na mayangani na bon marché ovandi na yo ozomela peut-être na petite mobo jour yango mpe lisusu ezalaki ke obosani kotikela peut-être mare mbongo moko boye lukata supermarché oso momo ya mai provision ya ndako atali kote ya bamoni shop alikolo kuna bon baexcuse na komosala bapromotion bato bamaloba oyo oyemba na nzembo wana po exemple nini ozopesela eza par rapport à comportement na yo to parolier ka mutayaki na maloba na ye eza makambo oyo biso tomonaka na mokili musicien fidèle baya rare c'est pas grave même ata na ndenge olobi bongo mais même ata bapaster na église balobaki kotala onga nazosala te landa liloba nzambe nazopesa yo yango nde koyi kobikisa yo on comprend donc parce que nul n'est parfait moto azala parfait aza te okoki koloba ke non limbisa ndeko na yo mais basali eloko mo bozomona moyo olimbisa eza te osiliki donc na mokili tellement toza wana toza bamessager soki oza na message ya kotransmettre na bamoure ya bonne musique na population na public au bazar derrière yo il faut transmettre le bon message. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, dans l'émission on avait parlé de Pépé Calé 28 novembre 1998 et 28 novembre 2015 donc lobby Pépé Calé ça a déjà 17 ans depuis Atikabiso
et tant bazali ko vrai na kati ya groupe wana tozali na ba musicien pe oyo bazali ko beta na ye entre autres oyo tozana lelo na plateau Godé Lofombo dans l'ingato solana moi moké même pendant quelques minutes et après ce programme nini ba osala lobby Lofombo bonsoir. Bonsoir Chiteni. Et namoni spot de Jésus à la télévision ils ont annoncé événement mais na habité za nini osala mapenda lobby comme ça les téléspectateurs n'y sont pas à éclairer. Bon, lobby est à journée, est à 17 ans depuis Viatika Bisso. 17 ans, ils ont quitté. On a tous organisé, tous à lobby dans le cimetière. Mon programme rapide à 10 heures. On a profité de Samuel. Voilà, les grands prêtres, tous les artistes et tout baya. Pour tout le monde a jour, on a koufara jour, on a une plein. Mais sur les tel jour etikali, artistes et tout ça. Donc lobby tolinga toujours, moni muto asalayi musala ibele na mboka. Comme on est fait à la rara, tout le lobby, l'artiste boya et belé dans le cimetière, tous à la wana, tant que tu as propriété, na tombeau à vie, et juste après on a tout qui est na place des artistes en danger, bah ça la organisation mon co, tu biso tu as prévu tous à la na place des artistes, moi témoignage, moi exposition au salamana, na 20h les jusqu'au soirée instrument aux ala on a artiste tout aroya na ye walinga imba eloko vie biso to aux ala comme musicien to accompagner ils a rapport à faire revivre le bateau Pépé Kale donc à partir à 20h ti tamsuba 23h to kati na Kabinda Center juste na Kabinda na croisement Mushi Kabinda. OK naunga ubeta mo anecdote moko boy par rapport ya Vibo Menaki na Empire Bakuba avec Pépé Kale. Mais anecdote à moi ezala eloko moko oyo eza un rapport na musique mais salamaki na libanda ya musique. Bouta production, bobanda okende production ou bien ezala ndenge nini babeta Lofombo Massasi. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Bon, il faut signaler aux téléspectateurs que Lofombo babeta Massasi 3 fois na vie. 2 fois ils ont été, une fois ils ont été. Oh ils ont raillé wana. Ezala ndenge nini? Bon, ils allaient à tout petit concert, c'est loin à Bakari, là, tu vas dire piéton. Moi, c'est là qu'il faut au garant, on t'a absolument parlé, au sani, tout petit, absolument pied. Vous voyez qu'il y a Bayaya, juste la venue Kassavubu. Moi, c'est loin, on va à Bandal. Tu vois, moi, 3-4 personnes, tu dis, ah, tu bêtes dans ce pied, tu bêtes dans ce pied, tu comme juste là, tu le qui rond-point, tu comme juste là, hôpital au Clides. L'hôpital Mouidana, tout le monde a 3 militaires, en tenue, dans l'arme. Les temps de nous poussent à nous tirer. Donc, sans les solos, sans les. Donc, il y a boule, on va y a massacre. Et puis, jour en haut, presque tout badagi, au bazoui babalwana. 21 morts, on va à Bika. Donc, il est cas bon. Les gars, ils ont une journée, on a des journées, on a des gars, on a boya boy. Les journées, on a des kende. Et on a ça là. Si vous avez osé la carte empire, on a des missions. Bah, quel est l'hôpital? Juste, on a mon quoi? On a bêté à balle, 3 balles et cotinga et bimi, 3. Les gars, on a ça là, on a bomba un peu musica benate, bah, sodan, bah, lukinga, moningate, bah, bah, cheveux, bah, on va bêter qui on a la mission. Nazomona et puis bakei on a gardé 100 francs na batami na sama titi moko eza juste pembeni ya le pont ya ba firme Firangoma donc et après to bakei on a bimi na beti na yo se rendre compte que na joue babal to tibo osala mambwana iba na de na joue babal na suka on est au se rendre na moni a na libumu etoboki makila misuni. Il y a tellement de gens qui sont invités, ils ont lokolo. Et on a bougé, on a moni kuisa et tout boki. Alors Pépé Kale il y a un moment parce que bon moi la tellement de gens qui na lokolo bukani, na kemale male tina ndakuma. Yo moko ngamoko. Non on a que nous avons mis mon en série. Léon Lumbai, Pierre Massa tout.
tozalaki nde na bachiki Léon azalaki mpe kobeta guitare. Léon Lumba abeta mpe basi ake nabeteli porte baparent ne babimi baparent na ye bayebaki ke alufumba azalaka calme ezalaki heure moko tobona okoma déjà ba 1 heure mais baparent ne baautorise malgré babale tobeta babimi wana azalaka bien accompagné Léon accompagné nga tokomi na palais nayebisi tolamusa femme te femme awamona nga na bamisuni boye eza makili ezobima Parce que epa na yo ezalaki avant okoma pa pepe kale yo juste après Lubumbashi na tumba nabi tolamusa femme te toleka toke na pavier toluka kar bamemanga na basoigne ngai soki nzambe aolinga so na obika mpona moma wana ezalaki moma nzambe makila nazosenye tokomi mpe pepe kale tobeti porte vie bayebisaki babeti lofumbo masasi vie akita vertige amonanga te lofumbo wapi lofumbo ebisi ngai nini nabi touti concert tokutani na bamilitaire seri wana oyebi toleka libération basoda rwandais bazalaki awa bafidèle donc mawa tro desordre akosakana te après le sikoyo bokendaki hôpital nani tokendaki hôpital ngai na papa espérant ye bazalaki na volant moko abanda loyebi kaka lofumba azalaka bien bapora bakar oyebi bandali na poko babato ekoma baparking bayaya bena balongola bakar bokar moko bana kodemana ezalaki na kati batombola bakar na maboko na miso na wana omona epuis je tiens à préciser ke bato ebele bakosaka na likambo oyo lofumba koyaka ngami na mema ye boye vraimen boyoka masolo wana te naomona makambo tu ti kar wana elongwe toke hôpital ya litambo kisi eza te docteur benata lofumbo kisi eza te lo mwa ete bokende ngalema tokomi na ngalema banesesise baza te docteur wana singa bokende mama ye mote boleka na mba moko yolo so yolo médical tokomi na yolo médical boye masasi babangi na bango masa moto ozali na yo wana akenda mikili alika mona kivunda ye azalaki étudiant na campus na médecine abinanga non neza botomatama mo campus ye merci tokomai na campus docteur mo de big na pese bango de place ali docteur onta yambanga na salle d'urgence asalinga bateste mo misi 33 tonga mwa molai baokotisa mpenza na libuku bayeba ta mosusu mboka eza na kati so pende tonga mpena molai bakoti na libuku babimisi bakoti babimisi bayelingelo mo babi suba totala so makile kobima nasubi normal docteur atalinga bi oza nani yango oza mystique eza mystique vraiment bon place babali lekeli eza baplace mo depuis 1 heure moins ti sikoyo wana nakomi na campus 5 heures presque 5 heures moins donc makile panzani na danger mais na dali te yango omoni nakumisela yango nzambe fort so nakomi na place wana bato ebele bakomprana te mponi lofumbaka bon mponi lofumbaka calme so nakanisi histoire wana esengaka yo nakomaka motu malamu ata nakangi motu kanda nakokaka te po nzambe kutu avant wana oyebi ke tosala mpe bamasumu makambo ebele mais journée wana nzambe asalaki abosani bamabe na nga kwa yango nasalaka tu so moto ata asalinga mabere moko nalembaka so nakanisi journée wana. D'accord, merci. Donc lobby na cabine de santé. Lobby cabine de santé 20h tozala wana tobengisi bamise tout avec ça oyo bayembaka bien na oyo bayeba epepe kale vraiment baya esala biso plaisir po biso mpe un jour tokokufa makambo apepe kale oyo tokomi na 17e anniversaire tolobelaka liwa eloko moko mosusu ekosalama te non eloko mosusu eza deja mpona minute empire sezongaki mais bino sikoyo na niveau na bino bolukata te na coin moko boye kosalela ta mwa monument apart mausolée oyo madimba financera bien sûr eloko moko eza te mboka yango ezala na bakolo nango l'état azali bon soko olamuki bino olobi otisali monument nombo nayebi te soki osalama ndeni mais nde basaleli grand maître franco tobanzi mpe bande mosusu ya pepe kale oyo yaka malebe mpo nayebi te natambola presque monde entier namona mpe nde bateka musiki na biso na monde mobimba po tozoki chance wana kotambola mpe na monde entier bacontinent tout tokenda namoni après grand maître franco artiste oyo amema bendela mboka lokwa pepe kale à part franco
aza pena parmi baartiste oyo minene ya makasi oyo bamabendela mboko partout. Donc un jour ntango mosusu mokonzi moko olamuka bien omonaka ifo basalele mpe monument. D'accord, merci beaucoup Godé Lofombo, donc Pépé Calais, champion d'Afrique et des Caraïbes. Yampania, Kabasele, l'éléphant de la musique congolaise. Atika Bisso déjà, lobby na cabine à Santerre, Torozalaona, pour vivre ensemble, na bande de sur Baroya, la combo et à Moui. Merci beaucoup, président Godé Lofombo. On continue l'émission à Miel, mais Torozo à la régie et pas ingénieur Benjamin Luyele. Total élément Moko. Et vous allez Wenge Musique à Maison Mère pour continuer l'émission de Bisso na Miel des Sons. Merci. Non, bon, en fait, ils ont les carnets la Zamba Playa et les Alatuzo Yana Mambo. Monikutu, sentiment au Big Boss, les rois de la forêt, Zalaïna, Monika na flash, boy, maman, ont senti le public n'est pas au tombeau là. Mais non, 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 mais ni Massa c'est un Wezakaka. Donc, si la tête, donc on sentit que Massa c'est bête à la tête. Et au moins, Massa si on a. La tigre à l'orchestre, aux autres, ma pété, au tiré. Nabimana qui a. Ça, Bendelet. Mais dans la déjà, tu as au monde, on a que. Nous, dans la génération, on a un artiste, ça a emblème. Vous comprenez que un emblème, nous ne soit tchéboué. Au rôle de combo, il y a un nazo ebisao que Massasi et Betaka. Au tirane. Mais n'a retiré nani. Nani a zappé dans la tôle où on a robé à Massasi qui va balle parce que balle nous a amené na sur les côtes pour y panza. Ils ont amené tes arales gambésio qui équipé. Oui, à vous dire moi tout ni kufa et quoi au beneni. Te po à mon aguerre mon banini yo ebika que Israël mon na ba ndeba ba tactique de jeu. Roya Peboy, au taille le big et Keba, au Funa Bete na Makofi.
pour ça na beti na masasi na moni na sale lo te na bande na makofi alors na tali ka zo beta makofi alobi ke beta ka babala ngo beta malamo. À la lueur où vont les choses, miel, et aussi que artiste et artiste, moi, bah, positionnement, moi, comment ça les mains. Beaucoup de album, c'est vrai, mais en tant qu'artiste, la coulisse, moi, ma préparation, je suis allé. Oui, bien sûr. Non, parce que artiste doit se préparer à rater, as artiste mon limité. Parce que jour au jour, il faut se préparer pour la voix, se préparer pour la carrière, ou se préparer pour l'avenir à lobby. Donc, on travaille tous les jours. Donc, on travaille vraiment tous les jours. S'il s'agit peut-être de que frère mon peut-être monde qui a une capacité à moi nani mon ko boyebe à comment bien tu vas inspirer bien plus que yo na associera toujours. Donc, natika à travailler. Ok. Na aussi moi commander moment pour la monter on n'a pas si injustement. Tout le monde a privé de la liberté injustement. Si on a vu ça, il y a un mot, il y a un mot, comment on est? Comment on est? Charles, comment on est Charles? Mokongo Charles comme escalier, mototo amataka pabuka kanembuma ya. Sima basuna liye baposo. Yakoma poubelle nga mwana moto na samwe. Donc Mokongo Charles et comment on escalier pour bamata kaona et ozo mata obuki no pembu mana bien osundole les sous ba poso les adages monen. D'accord, merci beaucoup Miel des sons. Mais quand il y a un mouvement qui a évolué, vous avez un orchestre. Ouais, mon stratégie, on a ça là, on a ça là que l'orchestre et vanda et l'artiste n'a pas au bazoya, n'a pas au baza déjà, bazo zoté à s'exprimer. Miel. Toujours à l'avenir. Toujours à la comment est-ce que le roi de la forêt a zombé Melabino. Et tant que a pour évoluer, il faut aussi qu'on ait une idée ensemble. Sur le plan, chaque mouvement, ils ont un coaching dans. Est-ce que amitié autrement entre les musiciens, dans le groupe où ils évoluent, ils sont sincères ou bien ils sont artistiques? Comme on dit le cœur de l'homme, ngai nazane tu trouves ndiawa. Question posée nga siko, deuxième question on a évité magamuni nezo kanisa. Question bena ngona. C'est ça na la deuxième te. Question posée nga parce que elle na répondre nga poser nga mususu. Pour na loba. Ona siko comment il va mutema na nga. Non, c'est ça que j'ai dit que na yebi mutema na yote, ezandenge moko pe batunyo so va vivre na société nyonso. Mais répondre ba mozo ba. D'abord, ezala kabolingo moko artistique, il faut ezala pour la bonne marche ya orchestre. Mais sincérité ya mitema ya batu wana eza siko nzambe moto ayebaka ngo nga naza mesure ya koyeba mitema batu nyonso te nazalaka na bango ke oyo azopesa nga bolingo oyo parce que alingi nga vraiment en vrai ou bien alingi nga kaka mpo amoni ke non ndenge eza boye ndenge aye boye atravaille kitoko défendre biso je sais pas. Alors soki neti balobi oyo bakangamaka mingi na oyo tokoloba miel na nani? Miel na kangamaka mingi na instinct na ngai na inspiration na ngai na kangamaka toujours na croyance ya bancêtre na ngai na kangamaka toujours na double revolver ntamindoki. Donc omoni parce que soki na bandi kosala bagroupe ke no na kangamaka na intel mosusu akoluka mais mpo na nini azokangama na nani? Je préfère quitter chez moi venir travailler namona mutu nyonso ke non aza frère, confrère, collègue. Donc ozalaka sikoyo musika mingi na nani? Nazala musika mingi na mutu nyonso parce que nayebi motema mutu te. Est-ce que yo okanisi ke soki nzambe abenir yo mutu aza pembeni na yo meme atolala ozolamuka na ye akozalaka na esengo na yo? Peut-être akosepela te, peut-être mpe akosepela makasi. Donc mutu nyonso même nzambe aloba na biso na bible ke mibatela bongo nga nde nakobatela yo. Donc soki nga moko nazomiyeba kobatela te nzambe akobatela nga ndenge. Alors qu'on se le dise, tous à la claire, tout le monde que contact au monde en virtuel. Non, pas nécessairement. Eza contact moko
esengaka ke non soki boza na entreprise il faut bozala na cohésion d'esprit bino nyonso d'abord pour bo travailler na bonne marche ya entreprise wana mais ezopekisa te peut-être mutu mo avandi wana peut-être alingana na ye yo te etali yo te mais l'essentiel pour moi que nga nazotia na wana ye acheninga awa mbala moko tosali bato bavandi basepeli bato baza na posa koyoka miziki ya kitoko et puis retour wana pe par le patron na biso ozomona ke non j'ai mes travailleurs qui travaillent balobaka soki temps eleki ezalaka remède na mambo ebele kosala nzembo oyo bato bayoka balanda na kipe nango basepela touche jouer e botushanaki na bandeko mosusu boyembaki nangi na bango wana bamisusu mpe bakenda bamisusu bozali vie eza compliqué soki un jour bokutani na ndra veut dire na un jour viendra bokutani est-ce que bokosala so dio wana yo moni kutu awa na Kinshasa nayebi ke eza na bato mosusu atikala pete lokolo ndambo mosusu liso etoboka mpona guerre moko oyo ezalaki guerre du siècle oyo bamonaki ekosila te le président J.B. Mpiana et le roi de la forêt ngai na viva na instinct na ngai avenir ezalaka toujours sombre c'est pourquoi nalinga kozala toujours ndenge nga nazali mais soki ke omeki kopusa na kotoucher n'importe comment gâchette ezalaka toujours ouvert c'est ça devise oyo nga nazala nango je sais que artiste nyonso ya mboka oyo nga nazala na besoin na ye artiste nyonso ya mboka oyo nga nazala na besoin na ye parce que soki olingi mboka na yo il faut kolinga mpe bato baza na kati ya mboka eza conseil oyo vie nanga Clet Kabe ya koelino plus important que l'école temps yoki avandi wana nabakisa yango bien mpo ozorépondre nga ndenge na olobela te nalobi boye osala touche jouer boyemba na héritier azalaka susu te un jour soki bokutani na bamikolo eza koya nsima est-ce que bokoki lisusu koyemba nzembo oyo ensemble na ndenge ebimela na support commercial soki tokutani un jour soki tokutani ça peut soki tokutani Ingénieur Benjamin Luyele, nous tournons vers la fin de cette émission, Miel des Sons, et Bozan à Kinshasa. Après Angola, Angola n'a bien mourir en Saranate parce que les témoins oculaires Bazalaki, Tonin Koko, Kunto a été présent et Kozon a Bozan les gens à Kinshasa. Programme est la suite. Ouais, donc calendrier est vraiment costaud. Donc je crois que la mesure et à couper sa programme sauté parce que calendrier est mingi dans décembre tout ça la production. Oui, musique à maison mère et orchestre est sollicité chaque minute. Musicien nyonso na baorchestre na bango sollicité. Non, wana en tout cas vraiment ceux qui au lobby bongo. Musicien nyonso na baorchestre na bango sollicité. Makaro de la chance. C'est ba misusu bayaka eza na moka po na TV. Alobi ka na TV mais sur terrain boelo kozate parce que lobi ke biso to betaka concert d'abord chaque semaine. Donc répétition na biso tellement ezalaka déjà costaud. Et comment est-il va concert parce que nous sommes passés la foule et ça la samba il faut préparer pendant 6 mois il y a un mini concert ils ont déjà un mini concert total à la TV en tout cas à moins qu'on vienne nous dire le contraire mais c'est en tout cas la moi on a noté nous avons moment où il raté babandeli invité on a tout ça là on mimi mardi répétition répétition à Congo mais ça vraiment concert et ça déjà mini concert parce que ça demande à public tout ça la public tellement ébélé donc tu vois que Bobet a 2 fois mercredi na jeudi aller boyer au Lugasu ya week-end yango wana bongi musique à maison mais rebeta à mikolonio so ba semaine nyos donc orchestre musu ces ala réseaux c'est on ngi tu fête bandi boy auta ko lobango na début na ba o ba beta raté to ko mona kaki o kingani côté kuna yango no moni ke neti grand frère moko donc qui est Vala Musanji Mfumumpa 007 fongo na bamnanera ba mona moni Makaro de la chance wana bana Angola Guilhem Njongani Landwa Dao ba ibisanga ke succès à TV zali na succès sur le terrain oyo makambo zo mona lieutenant Molisho auto ko ibisango ka na nzela tout à l'heure ibisanga ke no moni
et ça n'a pas tout mon sous bakolobaka ke non bon nzembo ngana vanda pena boy nazotala concert angola nazo bazobila toucher jouer ngaki mais la sala promotion makasi na angola koleka kinto ndenge na episenga le non force ya artiste même bouche à l'oreille bakoki kolobaki allo yo kan nzembo wana eza neti lelo ba jeune fille mosusu ba 13 14 15 bazotia ba telefone bakoyoka polo yaka tobongisa yebisanga clip ya polo wana namona onko na tv te mais force ya artiste balakisaki musique wana elekaki ya lelo likambo te nga sikoyo nalingaka peke balakisaki nzembo ya mielo azoyemba oyo ti bana oyo bakobotamaki bakolobaki nomoni musique bantuo ndoyeba banzembo ezoleka ba 3 mois mais nzembo oyo elekaki banzembo tozoyoka oyo yango etikali ti lelo c'est pourquoi un grand merci d'abord na ndenge vraiment omemaka nga na ba réflexion oyo merci parce que toleka mpe na ba différentes émissions toyeba mpe kotester peut-être ba capacité parce que je suis aussi intellectuel de savoir aussi que mon vieux est aussi intellectuel qui me pose des questions des réflexions où ça va bavani na ndako na mito batali que non c'est un artiste qui vous parle. Et maintenant, nazalaka na ambition moko soyo nazoleka, fallait na lobe un peu pour la jeunesse. Je m'excuse na cause de moi na jeunes prenons courage. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être des jeunes au bazalaka qui baï babiso na caché que nous sommes des indisciplinés, nous sommes des impolis, nous sommes comme ça, comme si ça là. Donc tous les jeunes au topé ça exemple parce que ba o ba rolanda biso na sima, ba ozana besoin ya ko zoa quand même matière au biso totiki. Donc ndenge pe to serva na ba exemple ya ba kulutu mususu netinga na air natala rayo grand frère là je nazo flatté au thé devant milliers de téléspectateurs bazotala biso na mona quelque chose ya mona soko benginga n'importe quand il faut na yambamu. Donc un grand merci. Merci. Un grand merci encore une fois. Je vais profiter na ebi keto kumo chité pour ne pas na zomalo na saluer lisusu batu nyonso balingaka miel de son na bana vraiment na lelo pe na bani na bana ya kanluka bana état hein nous mourons ensemble nous vivons ensemble er na longo na kanluka na kangi bana tout ya yolo emblème yango yo je suis pas superstar ya yolo mais bakulu tout ya yolo debu yolo bakanisi quand même ya kopesa nga diplôme ya mérite. En tout cas, un grand merci na bakulu tu nyonso ya yolo ya monde entier place nyonso parce que yolo bana yolo baza partout dans le monde. Merci pour na diplôme wana na ko décevoir binoté na osala toujours mosala ndenge bino sepelanga. Encore une fois, je vais encore saluer mon vieux Grévi Foutila Liebo Matita Zolamboa place Azali, l'inspecteur Victor Bosoku, avec beaucoup de respect que je vais encore saluer l'honorable président Yaoubé Minako, le haut sommet Mfumu Yabwala, ya André Kimbuta, grand frère propre ya Justin Nzoun, mon colonel Ladjo, na PCM Moté Place Azali, grand frère propre l'ami Lamiel, je vous salue, bonne soirée. Et puis, pourquoi pas bana nyonso ya ISP Gombe, balinganga tellement mingi, bana IFASIC, bana Académie des Beaux-Arts, bana ISTA, bana ya faculté protestante, faculté catholique, ba université nyonso, na pesibino mbote mingi, en tout cas, Jackie Katous, place Havane na Palais, petit nanga Tigana Tigre Moulumba, donc na Bossani Pété, ba massa nanga tout ya wenge musique à maison mère. Merci. Merci beaucoup. Les big boss, les rois de la forêt. Bonne soirée.